que papa izaka kabongo ndeti ngai nayebi na nga nde balukelaka moto makambo nde ba jeune garçon mosusu bazalaka nga makambo wana bando botinga ti na komi na age oyo otikola oyoka te moto ya opesa rapport mobo na kombo na ngai président journa wana ye nde na bande kosala tete pande na lungwa na nga daya banda kala papa na vandisi yo boye mpo namoni ke te makambo mo bakoma olukela ngai eza risque makasi mpo na vie na nga ndenge nini ya yebisa journaliste oyo nga nasalaka na émission ke aya kosala émission na nga na ndako comme ça journaliste wana soki aye na ndako akosela ngai ke na viole ye mpo bakanga ngai tala risque oyo ye azoluka mpo na nga ye ndenge babota ye mwana mobali ye moko na famille na bango eza mpe kaka ndenge moko yo obotanga mwana mobali yango papa nabi te nga nakoki koboma makambo te po lobi soki ezalaki ke mwasi na ayebisaki ngai te ale lobi oyokaki babengi yo mwana na yo aviole kuna makambo mwasi na abanda anga koloba yo ngondimele tant mosusu so na expliquaki yo papa makambo oyo ekomi na la police eza lokuto ngondimela ngai te merci nayoki yo makambo oti ezwi tambo ye pourquoi bisenga na début na moto papa ngana na komona ngo kaka ndezalaka moto so alungwe pa moto makambo mike mike na bike to mona na ete mais ye to mona na te ma olandela nga papa ngai nde naza boye pona komo osalela nzambe na komo osambela mais ngata na okola na ndo tumbola mutu te na ndo bunda te na ye mukumbusu na bete ba maître belé na nga bayebi nga kauka bayebi nga aveni Kasavubu shaba na coin wana kaka non ngamba komi na Kasavubu aveni Kasavubu na coin shaba aveni loué au monde batekaka ba pièces de rechange wana ba pièces de rechange ya grand mituka. Bonjour chef. Bonjour. Problème? Ndengna sula na yo ngakumona nga foi je suis na ole kame ndenge na keme na suki na seigneur vraiment ayebisinga quelque chose pour nous. C'est là c'est ça mission. Non, mutumo mutaza aba soki ni soki. Voilà ba pièces de rechange ya Renault na Iveco. So comme wana tuna VOP. Comme les akisam lutu comme tuna VOP. Na oboya ke tuna moni loko mo we pa mutu mbala mo na ke na nzoto pona ya perdre de raison. Écoutez mon fils, moi je suis major de la renseignement militaire. Et zaoza mwana ngai opesa nga makasi naza na parole liboso ya l'état faut en a raison. Et on a été d'accord et réunion sur ça na tort parce que ngai na officier supérieur pour nous kana makambo non. Si ce n'est ainsi alors nga zo kota musala na poko na kopima lobi. Dès que je termine mon boulot na kolikamba mo e pa na yo to keti na ndako la bango bazuna. Nga na sali plus de 2 ans à ST. Lingam tout le monde et surtout na moi nga moko ezaka kayo. Alors yezuna so lingam mo nga pete na na armée dans la sangango na kan so longa mukolo wana. Lobi ngo kini pa na bango na kuta ba parents na ba responsable na ye, na yeb so responsable na ye. Parce que répétition bien que je suis major mais quand il y a viol, ils ont intervention té. Quand il y a viol, ils ont intervention té. Ils ont la mort d'homme. Donc intervenir comment? Il est koya lukela nga ngwana. Et puis azo organiser ba cabale moko mabe contre eux donc ce que on veut nga bomba aussi ka bomingai. Alors avant bomba yo bomba ngai. Papa, nga bato belé ba okasa ni na kuma osambela na sila. Non. Nga sila te. Non. Yesu na okasa nga na sila. Papa nga na kitsa ma Bible. Non. Mon fils. Et là que côté là la raison exacte. Moni na mokino zaka boye so muta tumboli yo leki na yo olekisi makambo ebele mais so otelemi se makambo ebele tika na papa nona pour toi parents na ye na mettre moi en garde contre réputation ni bazo créer ba cabale contre yo donc okino na brutalité te ingaki ngana za toujours na raison pour na vimba bien na se nzungu na. Oui papa. Ngakumona foi je suis. Oui. Na nda mo leka na komi attend na zongi. Donc na santé kasi nanga seigneur alobaki mami mpona. Seigneur alobi na yo. Na bisinga ma sino ma modele mpona. Alobi na na kabelo mbongo. Omoni ba biso bato zala mbongo bato bele ba ko singa biso mbongo seigneur abike pesa ngai mbongo po ba jona nga mona ebio. Eza mabongo te ba wani ya makanis na oza na raison mais eza mabongo te. Pona makanis na. Batinga kana ebisa o. Batindi yo. C'est ça, tinga. Et pas nani. Et pas kolo na nga Jésus Christ. Yesu. Avant na wa.
aza mokonzi ya likolo mpe ya se ayebisi nga eza mambo ebele oyo ezoyela wa liboso eza danger makasi mpona yo parce que ye ma aza nzambe mawa parce que aza nzambe mawa aa na souci osala repentance parce que likolo ezoloba ni esengo na mosumuki mwa abongoli motema na ye soki oyo osenga mbongo osenga na ndenge osenga kolobaka na nga kolo yesu tu sais quoi 600 na likambo mona se na mokili oyo toyele eloko te parce que soki totala na 1 Corinthiens chapitre 7 chapitre 6 verset 6 Paul ayebisa Timothée boye alobi nini toyaki na mokili na eloko te mpe tozonga na eloko te parce que aza na susi kaka ndenge otungisamaka makasi osomba mutuku oyo osala nango osalela telefone estce mpo otungisamaka mpe mpona mambo ya likolo un jour na se na mokili moto akolongwa akokufa estce place akokende estce otungisamaka mpe mpona lola parce que Paul ayebisi kuna Timothée 1 Timothée chapitre 6 verset 7 toye na mokili na eloko te mpe tozonga na biso na eloko te ozotungisama makasi mpona mbongo mpona bozwi ya mokili kasi yango nde lelo so oza te ememi na enfer aa na susi obongwana osenga repentance parce que bible ezoloba nini esengo ezali likolo na lola nano etikaka kozala te ntango motu moko mabe abongoli motema na ye nga moto mabe Paul na Timothée wana Paul na Timothée nga na Paul na Timothée te nga naza zuna mwasi banga na ndako komona ewengi Paul na Timothée longwana mwana okangisa na obelela moyibi longwana excusez longwa wana longwa pembe na moyibi te nzamba su longwa pembe na mutu bananga longwa makasi longwa pembe na mutu bananga mutu mabe mutu babe nga besa nga mutu nzamba pambula abesko yo lo bangani bachonga na ibe ngote mwasi na moko joko na makambo longwa mwasi na tanga na Corinthiens Timothée ngala Timothée ngala Timothée so nana no lobi ngala ka bisuna ngala Timothée te ngala Timothée bakoma bato akala ngwana muyibi alwa nga Timothée bakoma bato akala ya ko André asama japamba ngala musi nga joko oyo basama jean so yaka musi nga coach yo ayi bande nga coach yo tabat mususu n'importe quoi akosa nga Timothée baso nga ngoma Timothée papa kandi na visio eso ni constante na ile suki na papa na ile suki kura mnu anje yo tango yake wale bocho ngala bengala ki yote china bengala ki yo oyo bintina ngala bengala ki yo na bengala ki yo po eshika nyosho yo leka ki na bandako meshusu ya bato po bashala makamo pola yo eshiba bloka ki yo na makamo nyosho chikoyo okangami kaka ngala chalela yo makamo kuna za mutu msute papa na mama so tikinga na kosamba na mbuko bayebinga mama prophétesse to na sambo bana nyoso mulimo bakoyeba mamuna sala ka papa pardon nyoso kosinga na sala mama prophétesse umone ndenga makamuna yo yako tokisha ngaye tona kulakisha ke makamuna yo ya minene eloko ngala kushenga yo yela ngaye wintaba yo ko yara ngo eyapo na elimine makamunyo yo bakangaki yo bishiko wotake na fungola makambo ya malamu ato yako pesha prophecy bakokanisha kake yali ya ndenge na bino ya bosholo ya makambo na bino ya boshambela kako na makamuna yo nyosho banda koshala choko lingo shala makamuna yo follow ba nganje bala meshati bale bandela yo le ngala komisha yo musherekete okoba le gbororo choko toshi bakamngala yako yebisha yo ngala yo na butu be tumba ya molemo oyoke mono yo ndenga yabo ye sha wuta kibi wuta peshe bakanga ke ye kasi ya ye obela biloko yo to shenge to loka to longola ye peto pesha ye pusha chi moshushu nyosho yaba na koloba komona kake yana ndenga bo sholo penja na yoka yama lamu
Wenge. Comment yo Wenge? Oyabe tena koma Wenge? Yo Wenge nini? Wenge patience. Comment maman na yo na ndega bilima? Yo kanishe maman na yo na ndega cholo. Yo yala kila koma Wenge? Avant koma ko prophétiser. Bapeshe yo koma bilima. Oya ko lata ngola njoto Wenge. Mushika. Beje. Mais je mère. Na yala koma malamu bakopesha yo. Wenge yale. Ngokoma na koma nani angampiolo. Toyokane? Oyibi na vindengi salaka wana. Tant vous les connaître, il est moko boye, il salaka quand même bien. Il est salaka bien, na sipilaka na ndigunanga. Ou epenga courage na vie. Pour ne pas on kana jalelo. Lelo na zumo na pe, uza mubali, uzuba les devant ya makambo mususu. Merci na nyoso sali. Na commissaire ba félicitations. Ba pesu ba félicitations pa ya maman génie électronique. Hein? Promesse de Dieu na yikeremba. Na kwe wana bateka bilu électronique ou iteri musique. Azanti kunanga, tukuma foami po duza village moko. Albi félicitations, uza mubali o isengeri azara. Atana mboka. En tout cas, il serait bien. Uzomon, nan. Wana nka kurusu. Même partout boto. Tant le yebisi loko yo, le grand gérant. Abi non. Papa uza na région. Uza na région parce que kutele na papa il est là pour moi. Papa kolisi mwana. Mwana bari, ba vantage ko moyera ye. Basa iberité. Ibelete. Basa iberité. Surtout biso na mboka, ata noko na biso leki ya oncle mso aza na mboka, pomoka lamba. Asepeli habité, aza mobali moko aza très sérieux. Biloko tout osengi apesi. C'est que moi c'est akene pa na mobali, akene kuna bobota bosala ba foyer bof. Yango wana. Bobota bana, bobota ta mwana prégavi. Ah. Ngai naza kubima mingi makambo ya asibeli na biso ya Simon Fuka. Donc nous sensibiliser batu ba sarole poto yeba kubimisa Simon Fuka pe liboso. Yazana funa Simon Fuka. Yebiye. Camarade ya ba pauvre Dadidi Kambala, ba Bogondo, ya muneni boy mwana poto Yeba zo no postule. Bon, naza na asibeli na ye. Asunga kabatu asalisa kabatu bele. Non, sinon tu n'as pas pu combo na be ya asunga batu be. Neti na oka asunga ka ndaku mo ezika kaka na nani na kasavubu. Na kasavubu. Yeah, yemsani yangu wana. Mwana missioni. Mwana missioni. Bon, le problème c'est quoi? Ngai mama yaki ava. Mama. Maladi za na mboka. Mwasi na yo. Sibitima Wenge aye, mais parler mais beaucoup pour toi. Maman, papa, oyebi ke soku zui mwasi lukula Wenge. Wenge asa lukula baso yo, oka ba Agnès Sindani, moi ça Patrick Tshisekedi. Agnès Sindani, moi ça Patrick Tshisekedi présentiel. Yebo zui mwasi lokola ba tolonde. Maman Micheline, aujourd'hui moi c'est bon, aujourd'hui à vous fêter votre anniversaire, bientôt. Aujourd'hui moi si. Yebise na anniversaire ne to ça moi spectacle. Na vous yebisa ye, ba tout la tangle ba basi le kula ba basi nzambe. Pour moi ça me maka bénédiction na ndako. Wenga memela yo bolamu. Merci papa. Na memaki pe leki na ngai Laurent. Yemta Gérard Bilo na ngai nyonso. Yonde Laurent. Yo Laurent. Oui, Yonde Benja Laurent. Yo Laurent désiré Kabila to Laurent nin. Te ye désiré te. Yo désiré te. Oui baboka Laurent temborega ko ise tresi ye. Yonde sire tere. Ah noko yo Yo tembora mabere. Yo ka pe expliquer yo. Aza leki na lobby. Leki? Leki na. Yonde Laurent. Vous êtes prêt na ba d'acho hein. Vous êtes la famille ba d'acho. Merci papa na ndenge o féliciter nga. Nge kaka nakokisa posa na ngai po nazwa mwasi na ngai. Te merci. Lokola napesaki babiloko nyonso tu. Tika lelo moko libala. Libala lisusu. Oh,
Mais biso na mboka ezaka so zui kaka tiamba makaso pesi esili nango. Biso awa. Te promesa nini? Na Kishasa awe ezalaka bongo. Ngai eza na bana papa. Lelo soko moni ubala ta 4 na famille nanga. Na ko accepter. Non. Nazuirisa yo. Même ngai eza après upio mwana ndeko na ngai. Lorraine Kasota. Hein? Lorraine Kasota na maison Ostino. Na Yikeremba. Non, bati déjà une grande série. Mingi moni. Nazana pas un béri. Lorraine Papa. Kasota zari. Oh nazui. Et puis asa grand gérant. Menga na ukamwa kindumbo yu bandiango. Soko unyati yango ya kunyata mutabwaka ke unyati. Ubie babwake yo Timoque moi. Non papa, non. Moi aussi je moque. Non, non c'est gardé non, tu changes papa. Wengi yana azamwasi. Ngaza non mobile. Toi tu connais monsieur Bobila. Tata lekino Bobila, oyebi Bobila. Oyebi tata lekina yo. Oyebi. Ayebi singa. En tout cas penza papa yaya na famille ta mutu moko arate mais mwana nonda zwa mobimba na ngai ndeni na makambo salaka. Non papa. Ngala za. Basi tina kati ya groupe ya théâtre. Papa naza artiste. Oh tata. So artiste depuis ba ndengwana. Biso ba artiste basi nemba pesa biso mbongo. Ngaza artiste. Wenga ndozo mwa wenga na pona koma ndengwana. Obi ndenga bandaka. Azaka na artiste na ngai na kati ya groupe. Oh oui. Wenga. Abana kusala théâtre. Ando sa tete pa na ngala zwi la kotie ndeto ko mwasi na mbali ndengwana. Bongo finance ya salaka ba finance wana ko kabila yo. Ngai nde na zwa ye na kombisa prophétesse ya prophétesse ya koma prophétesse. To koma osala eza azozwa mbongo koma prophétesse na mbongo wana to ba pesa ba dimba nini yango nde akomi yango yango monto so mapango. Écoute babore. Siko aza prophétesse eza eloko bo préparer ki yango. Te akoma. Yango wana nazaka soki na fwandi naza kuzonga na émission moko denile salubaki. Na mboko soki babi ya ponda basali na Nzambe eza pasi. Alubaka abanga kaka prophète moko ndeso bi prophète aza moko ya muyombe. Nani? Paul Dominique Konde. Oya liloba. Papa ngai lo. Non, buti kusaka na Nzambe. Te même boss. Azana bon Nzambe vraiment ya sori bien bo proposer. Azana bon Nzambe na kati na. No Ostino na Yikeremba na prince. Na yoki kutotangi patu boto. Davas patu voir patu boto. Yo po yebiye. Uyebiye? Oui na yebiye. Na yebiye patu boto. Patu boto. Gérard. Te wana le grand Gérard. En tout cas le gros yebiye moni makira soki kangani Papa na loba moni nalingaki ke monde na pesi babiloko bosengaki nyonso na kokisi esili. Nazozelaka eloko ya motu ya lokola mariage na salle ba master na baye si après na ye nazui mwasi na ngai c'est tout. Yango moni mbongo batindela ko provision nyonso tout et udara à travers ye. Papa. Mais tika kindumba. C'est quoi papa? Il y a un moment où on peut rapport on dit maman. Pas à moi non. À moi mbali à moi. Il pas à moi na ngai. Papa mon ngai ndé na zaboye. Ba isenga ko du dé ko du wenge tanga yaki a isenga kucho so ta théâtre. Au ta théâtre soit disant. Nga na lingaka mingi ba théâtre mingi, ba théâtre mingi. Ba théâtre ni notala. Neto. Nyonso isobe, masumu, simba. Na groupe ba uti ko kufila deuxième président na bango na sans souci. Sans souci. Ikufa beza. Ezali. Sans souci. Konzo, Kikedi. Otala ba onyoso. Otala ba onyoso. Na tala ka ba théâtre nyonso. À partir d'aujourd'hui. Na mikolo pe na utala nani oyo susu ba ko benga yanga bore oyo fere oyo kucham yanga bore papa à partir d'aujourd'hui ba théâtre nyonso tout otala kana TV ona otala ngo suti. Comment vous savez sensibilité? Na comment ça sensibilité na lingité. Papa na mondi obosa na ranga. Nga. Meka meka te à part bokilo meka ko raisonner. Bon vous savez quoi? Vous en avez pas tout. Ba mona ga duzana tente mo di boswa. Bona seni. Maman ni ça là. Papa. Maman. Ozo e bangaka ngate. Na so les connaître te. Oyebi lupangu ndako nga na vandaka. Mais mutasala commission ni za yo. Wana na veni ni wana. Eza na beau marché avenue Kanda. Na beau marché avenue Kanda. Yo mutosala commission na?
ntango nayaka na ndako nakutanaka na mwana yo ozalaka te nde apesaka tozalaka kutuna maître Ravi Basonga. Maître Ravi Basonga nde mwana apesaka nga nimero na yo nde nabengaka yo. Donc place uzonga papa kasi yango tokutanaka nde na donc ngai kutanaka na mwana place wana mpona yebisaka ye zilanga nazokende pa Lorraine kasota na Victoire pa osino solingo tala théâtre talaka kaka ya ngai po bango kuna mandako na bango omwa mpe bango te bathéâtre na biso te ngai nalingaka oyo ya ngai baoyo ya ngai. Écoute babolo yo na bango banani babandaki liboso bango apali bamosusu mpo komona na biso bango bakikedi babandi lelo lelo bauti epa baisobe bauti epa banekedi azalaki na bamundoli ta banda kala banda mokala yo mbula nga na bandi théâtre nga bandi théâtre esika moko na mangwau mangwau na chiki shoko nga bandi théâtre kuna no nyonso babandi théâtre te papa kotaka su théâtre na bango te solingi bino bokomusakana na théâtre solingi napesa écoute babol toi tu connais ebale mondial nayebi ko azaka tu connais Masumu de Brende tu connais Kwedi nayebi oyebi ke bobebisi théâtre nani soki bongo na koboma télévision na ndako na bana kutala so bomi te betali yo nde mutu orate non yo pe bongo siko misu na ngai kuzela pa na bana kutala bango. Parce que rien ne marche. Comment comme c'est comme une famille. Parce que maintenant, la bande démarche à voyage au 3e fois. Ils ont simbakate. Donc, ils ont dit que bongo non y batté. Yango monier na mona qui on a TV en tout cas je aimé. Na moni qui nguyeza a. Yango mona bina koma. L'adresse au Pesaki. Maman, okomi pena na esika bien. Ka sola na Nzambe. Ngana Nzambe to vanda raboto zo beta pena masolo. Pendo vanda na Nzambe talisinga déjà nyonso. Oh Nzambe. Seigneur osanga mabe ola sanga mbebele na mbama ko Nzambe. Ah oui. Mama to kama misto bondela. Jésus. Nzambe apesanga pouvoir. Nzambe azala sona tieka mutu pa na ye akosinga na kanisa ki binemi ata un mois na lobisete. Nzambe apesanga pouvoir ya osakola likola batu peke ka bongo. Oh Nzamba lola, Nzamba Moïse. Nzamba ala musanga na kata cercueil nazara déjà ya okufa. 7 jours na morgue. Ba docteur baloba maman za ntosakana te. Nzambe tala mo mwso aleli mingi. Tala mo na mwso ba melie ba mbongo ebele malgré na yebi nanu ba montate Nzambe. Na ana konzima ete osalele bikamo ka lelo lobite lelo. Amen. Ma sœur, Nzambe otalisa mwana bitumba makasi. Oza vraiment na bitumba. Oza bitumba makasi. Et puis komi sa Nzambe po kutana muto asolaka na nde na vandi bo Nzambe oyebsanga de amamuno. Mamoza na bitumba makasi. Makamuno ekoti kindoki. Et en plus, ndenge ozaona wa mutu moko ozaka na secret. Na vie faut kozaka na secret. Oza muta mutema malamu, mutema no mesana kosela batu bolamu, mais yo sela batu bolamu bazongela ko kama be. Ato sali bolamu ndeni bazongela ko kama be. Mama tangu nekoki. Nzamba patience wenge, nzambo asela ngosele lolo. Mama, ukabela mutu moko mbongo. Mutu ana zwaka mbongo na kenana mo filala. Nesika bakangayo, nesika pasi na onyoso euti leo. Mama no kuta ina ngofungwani. Mondo sana faut pesa offrande. Offrande au pesa ça il y a 3 chiffres 3. Au pesa $330. Mona fongola na bonde la Nzambe. A fongola yo mara muno nyoso. Ane oyo voyage lo ba même. Ane oyo o voyage lo ba même. O voyage OK ba pays de rêve oyo linga. Mama pesa $330 tout ça va prier Nzamba amona yo Nzamba fongola bato bakenda na kombo na mboka ba fongola ba Nzamba fongola ba pesa $330. Maman et puis ça na mususu likola 300 obakisi po maman natambolika na sa maman bakakola te omoni Nzamba anyasa makamo Nzamba anyasa elona na moi oyo anete mena moi o kaka yo komo kakola Nzambe maman na yo bakisa ata lobi problème omoni Nzambe komi maman Nzambe na ndebi no bongo memate Nzambe oyo nga bondela mama Nzamba oyebisanga ke otike na mo musuna trousse mama exact kosala ka tembe na musala ya Nzambe te maloba Nzambe faut kotosaka mama Nzambe basaka na ngote mo va transport en combien et ça na peso mali mama Nzambe za mystique hein
moni mai o elango kosalela yango nyonso esila te bouchon moko akosukana ntongo otie bouchon moko mais mai oyo elingi elakisa te nde napesi yo makambo nyonso efunga makambo ekofungama soki yo obakisi 230 oyo etikali parce que eza chiffre 330 soki oza na lobi nga na oyo ozwa na ndako fo pesanga adresse ovandaka na nani zala na kondima. Oui, honorable Orline Nzaou, moi na papa Nzaou. Oh, donc dimanche aux que soit carte d'électeur. Ok, na commune à Selemba. En tout cas, toza pona yo ana tokuchao maboko tokovoter. Merci. Na koyebisa ye. Oui, maître Kibet Tipé a yebi hein. Avocat Kibet a yebi hein. Ok. Bon, nazo rappeler yo hein. Nazo rappeler. Ça va. Oh. Et chérie. Ukinda wapi? Oh. Mais tosola na munoko te. So simba nga boye pona ni. Osimba te tosola na munoko boye. Oh. De mulai na ngai. Donc tu là non bali te. Chérie na obala ndeni ngazela ka yo. De mulai na ngai. Vraiment na biema boye. Libale ko ya ndengeni. Nalati mabe. Libale ko ulati mabe. En plus so na yo zo simba ngai. Mbosi na ngai so ka ye ya kotala nga pam. So ye kutanga na simba. Donc au monde ni ngano ndeni. Selo ni site. Ya yo zaka ya yo no le. Eh, ngana sa su ya yo te suprême. Chérie nga na bali na ngati. Non, moninga yo kanano. Suprême. Nazara na mwasi na nga. Si na pesi biloko nyonso etikali kaka to sala kaka mariage ya salle après esili. Non, toza soute tozui pe tant to mona na soute. Donc au moninga ka boye mbala moko bando simba ngai. Ezalaka te? Mais chérie ozaki te benga ngai Christian ko benga nga chérie te. Na chérie na ote. C'est que ça yo ngana ko vivre te pardon. Nani? Donc mibali mususu bazate na Congo kaka ngai. Oyo mona. Chérie so fongoli motemo mona yo na kati. Te wana zo kost zonga na osima. Non s'il te plaît. Ça va ta deuxième carte. Tozana balabala. Suprême. Nga na pekisa au théâtre te. Bébé na tika nyos. Te na temps wana na pekisa ka au théâtre. Na tuni au théâtre na bolingo. Opona. Yo pona ka théâtre na yo. Mona pona bino mibali. Non. Pona ka yo na pona. Continue nzela na yo ndeko lobi ko tika luka mobali moko bien. Courage mais changer d'habillement na yo. Hein? Pona habillement bo elibale ko ya te. Changer habillement na yo. Okozono mobali, hein? Lenga moni boni. Na ebite soko sa. Omoni na ndenge ni. Tikanga na za passager na restaurant mona. Na pekisaka au théâtre. Ba fille nyonso basala théâtre baza mabete. Hein? Eza nde bino nde bosala théâtre nde bokomisa ngo nde mabe. Suprême. Ah. Théâtre ngo nde boye. Na temps nyonso yo salaka théâtre otike no kozwa mobala malonga te azwa abali yo. Oh, nga kuna zaki en dehors kutu ya théâtre. Na luki na honoré yo moboyi na yo. Suprême. Te. Erreur. Non, ça le lot te. Tika nde ko simba ngai. Hein? Poto yo kana bien. Tika ko simba ngai Suprême. Christian. Demoulai. Christian. Hey, yoka. Suprême. Nalingaka yo na temps wana mais na temps oyo nalingaka yo suti na mutu na nga ozalaka susu te bosa na nga hein Suprême bosa na nga non bosa na nga luka mutu no okontinue chemin na yo yo mulai.
faut doser au là. Non, non, écoute, mais les bébés. On a au deuxième bouteille, mais il y a combien de bouteilles? Le deuxième bouteille, on a un maï. Mais non, mais on m'a dit, on a dit, TV. Il faut aller sika mon coco avant que l'émission, on va nous côté esprit. Mon alcool et matin makam. On monte on met l'alcool, tant on le dans la TV, malamongo. On va placer on est mal la source. Hein? Espace mon qui la source. L'espace mon bien, il y a calme. Bazani, au moins ça a été quoi? Ça a été la sortie de la mode deux fois c'est que c'est yo. Papa. Merci hein. Apparemment le monde est non moi. Ah, on a ça à théâtre. Ah, ça à théâtre. Ouais, on a artiste comédien. OK, Natal Rabino. Surtout yo pe na sepela jouer non. Vas-y. Et ça comme makambo yo sala kana se. Il on a vu non normal aux appels. Donc ça la mon pour te éduquer masse, pour te éducateur en masse. Ouais, vous avez éducateur en masse mais identité non yo ya TV yango la explique kaka. Pour tala ka côté non ngo côté. On dirait pas na bino, on dirait ndako no yango yo. Yo sengande. Pour ça masuba ne kanganga na nzela yo so na côté kamba mo vite. Yo komona rien. Chicken, na chicken, na chicken. Yo chicken. Na chicken. Ah, on va prendre la tala rabino na fanatique na bino. Ya solo. Rolo na jouer qui wana. Rolo na jouer qui mobile ya Supreme. OK, fille moi pembe matama ona. Ah ouais na landa ke épisode. Na landa ki on. Merci beaucoup. Président Zuna. OK, président Zuna. Dernièrement la zagi na président Zuna. Ex-président. Ex-président. Alonga kuna kala. Ah bon? Nakoki jamais koza na groupe au président moi za muté mabelo ko ayete. Président biko Yazuna bo jouer te. Si on t'a la film, on a film, on est ça qui tourne, on benga, on sait pas grâce nanga. Ah bon? Oui, elle peut jouer à l'autre côté. Imagine-toi, on a la théâtre, na katanda kunaye. Moli na pesa yangon. À côté. Voilà moi me gauche. Oui, à Siliki. On t'a dit moi gauche pour nini? On t'a dit konzo pour nini? Ba folle idée. Mais on a besoin de collègue na épée. Ba tu ça la remarque. Tu la remarque ba tu ça un épisode. Muta bengi pe na allo na landi pièce mais ba kombo na bino na suka na casting za mukuse ya muki adimni baba suko yebisa ko président bongo ana loni même pas passer ne baté ya na o mela masanga te bible ya ngomo lobi na vexé moko boye za na rappel kata bible ba passer ce ko ba bombela ngo bato ba passer ba bato ba mala te po ba bike so bato ba meli ba saint esprit no tambo na ta ba passer ba zati ba saint esprit no tambo Vamos para passer na cour. Yo mona so mutameli mingi. Bakomi ko mutasu molimo. Azolo baloba ne ba passer pe bazar. Émission na sala jour ana. Ngamoti na oloba ko na mi yeba te mutu esa pena bu. Biloko makasi na mela ba genne na sangisi ngo. Nenga na ba no. Il faut la bâtir peu mela no. Eh wana kufa. Ko kufa te esprit. Ko compter. Oh eloko mingi tika pe o mela mingi ko. Eloko mingi na ye na minio awa po atoso omoni nde na mona ba mama prophétesse mususu basala ba kisa ba koko net mosa kikedi ye basala kisa ba koko yope o ba musa kisa ba koko to zo ba kongo bololo bani to sangisi o kisa bo saka to no salon ngamona ngana ko sa kisa ba koko te bo mosa kikedi sala mosa kikedi mama chatite on longa sala ba kisa ba koko po oni za dona ye eza likabonza ba chakati ne ngane na bona yebite ici on a sanction et pesa ni sko na bando sa ba kisi pona boma ba tutonde ngasko na yeba ke kongo bolona mungu lekisa mabota wana yo sala bima pe na ndenge na ngana osala kisi te tozo zo da mbongo na ki mama prophète so tozo zo mo to sombi so ki 3 mapa on kana ki mbongo ki mama prophète so le maman ote te ngana osala kisi te so ba kisi wana yo sala so yo sala te ozui mwana mama na bino Deborah Mwadi a conseil lope bakisi Deborah Mwadi aza mwonsi na ngati ngalo kwa na mwonsi na funa sala ka bakisi lo na ebo sa tena sala ka na boma bato so bakainga boki prophétesse na mama prophétesse nzamba lola nzamba likolo ko ngana sola na ye ayebeke yo yebaka ko non mama na taw ni ba maître yo ba prophétesse ko mi la mo kan ngam na tinda mama na zobenga oh watinde desami na soma mama ba to solo na no comprendre mama na te yo tindele nga déjà mbongo na soma so na lingo soma na sombi so
soki na boyi osoma na boyi na nga bana ngo mpe ofeli na bana na nga moko yo komolandela ngo komolandela olongwa poto ya odi ya tia oyo kosurveille nga o ikomi nini osinga na kingo oyebi yo ndo oza boye il faut beta ingénieur Blaise Mawana Nzondo navandaka côté moko boye otate bena biso totate omoi kata ngo émission elela fonake nalukaka mpe tobanda na ingénieur Blaise Mawana tovanda esika moko yo mama obeti Nzondo mpa so na bipe oyebi ke toza na ye oyebiki esali kaka bien ndenge nayoki yo moko artere na ye ozoexplike ngai nete na longwa papa bon excuse nga pardon nazalaki na bafille na ye moko ndenge aki okuta navandai na baactrice na bino mibale oyebiki asepelaki te makambo na ye kaka yango wana wana atelemisi bango abengani bango basi na ye basi nyonso ya groupe basi na ye bon soki asali noroba mwasi na mobali na keve bato bamona ngo tojoue kaka mwasi na mobali mais na solo azokomisa ngo ya solo na vie réelle mpe nakomisi mwasi na ye mais comment baprésent ya bagroupe bazosalaka bacomportement nyonso te kaka président suna non so totali bien surtout bino bacomédie nana mutakani na ye tala kaka nana mutakani ya telefone président moko asambwa oyo aprophétise yeko ezna mama okoma odérangera makasi ta bapene ndenge ekota yamba ye kaka nga yamba ye mpona loba nini lamba ye kaka tutaso yambe te ezalaka ma telefone opesi déjà mutu mbo okomi kolanda nga na mwa moke oya kotala chantier ni yo ya oketa ata chantier ndopango nasombeli ba chantier ngo ete tali ya pesa idado yo pesi déjà opesi nzambe olingo banolandela nzambe ezalaka te obi pe na ngai yo pi babenga so navandi na une belle cadre bonalinga dérangement te navandi na la source pa mama hiver yo pi babengaki Gustave Lutuku à la maison ya pièce de rechange ya barino ezalaka na shabana na sina yebisa oti oyebisanga ayebisi ngai tala na bosani ngwa makambo amona ninga bosani te il faut na ki omona HD Maleso sa ouais na ki zombonga bana ko ya loso ya bana et puis na okepe pa honorable Richard papa na beda chou motema mama Jésus na ki kozwa mbongo yebisa honorable Richard papa na beda chou motema mama Jésus yebisa ye motema mama Jésus yebisa ye papa lobi promesse na enongo la kaka ye ayebi oza secrétaire nanga okoma sous papa mais prête loba na yo loba na prête loba non si singa na mama loba donc oza pena na bolumbu ni na téléphone bon en fait ngai ngana muna ida bato ya solo basi wana mibale baactrice na biso wana babeti nyonso babi na ngai bijike tokutani na prêtre de prêtre ngai bi mokolo okutane na omona lola noyoka babwakaka pourquoi demain pourquoi demain obwaka yo ngai naza moto nasala mama minene na mboka o Congo naza na bato ebele oyo ngai nakobanda kobranche navanda na bibwa yozaka na lolina bona oke bibwa omoni kecho eza wana tala wana eza ya nango na problème bapine montere eza bien mama yazona nasi mutuka kosuba epesinga mutuka kokanga te okutu ngai nasali oyo eza mokie naza na bato ya minene medi bato lokola batukini Serge Bonianga bato na yo so na branche yo Rabi Basonga oyebi maître Rabi Basonga ya osombelanga bapine mama na ngai yazuna asambwe nde kosambwa nakotute mpe na nzela tenga na mpeso kaka te mpo tutaka bato na oyede o kaka ndenge ozalaka na obi ozalaka pi bibwa edapona tournage bamisala bino bosala ebele mais en attendant so na kiti wana sango na couloir wana nakota kiti na couloir oti kiti na couloir prete kasi mamemango ndeni mwana memango eza te yosimbelanga kasi boye epuis yosimbelanga o telefone ezosala eza problème ya display naoyambaka bapele oyambaka sans casque sans casque olandanga yo moninga mpena yumako osimbisanga tusha kiti ye mpe simba trapodi wana artiste contre maflo wana suka na prophétesse donc ya jeté omoni kande namonaki azopesa na tv sikoyo en face phare à phare na vivre événement sur événement donc abetinga banzondo moko so nayebaki yebanda kambe ero na boutique te mais ero na Londres to na Allemagne na olia so nini nayebi so makambo ayebisinga c'est très capital donc na ndenge voyage nange rataka eza banvoutement ya famille
et puis nakabela mutu mombongo kala mais mambongo nanga tina matani fo tina mboka yango moni rien ne marche dans mon prophète sona lobi nanga ya solo dans makambu tout alobi nanga na mona ngope nenga lobaki nenge pe salameli donc et raté té beti à côté té donc juste mais solo je te jure donc bon matin yango moni mbongo te kala lobi falo pesa ngana parce que il faut na pesa offrande à baki na pesa 330 $, na pesa déjà $100. Mais oui, est-ce que makambu nzolo beza ya solo? Maman, mutayebi siona bato bazo okabela mbongo yazala na boyite. Esika na kaba mbongo yazala. Boy nanga profesi. Ndenge yayebi ke bakamna na simba te. Yoka na biso na boy profesi wana te. Profesi no sozaka te somta beto lisa ko faut peseka mbongo yaya. Faut raisonner te. Eza makambo ya kopesa mbongo mpona profesi te. Eza makambo ya kopesa offrande mpo nzamba fongola mona nyonso oyo bandoki ya famille na biso batie na kati na ngai. Ya na ngai na boy na ngai te. Omoni nga pasteur na ngai José Kabongo. Ayebisa bisoko profesi nyonso za profeti ko ndima te. Mais pour mes autres mbongo no po ebisanga te liboso pesa ki ekoki to bakisa. Eza bakisa fona bakisa 230. Mbongo okay pesa bato mususu. Otisi tanda azo kemba façon bata pièce ya mutuka. Azata na mbongo te pesa profeti. Soka mbongo ngwana yaya. Ne so pe to tinda ba rivage mususu nde na ebite. Mbongo no tinda ba rivage nde yango. Mbongo ngana tinda keze yayo. Et puis, il y a eu ça qui est un bon pas manika longe. Ok, t'es. Oyebi okamusanga. Oyebi ozokamusanga na o regretter ma casse. Ngamoko na ndeko na zo kemba na o souffrir. Oyebi ndi na o kemba na bana. Mais ate mbonga pa mboto pesa nga to repesa ma prophétesse so $340. Est-ce que ça malam? Ne se paye nangote? Vous avez un problème de ma prophétesse? Yo liakate? Na boite na liaka. Yango eza sukate malade on na nango. Il fait pas opérer nga. Bana zo kumisela nga bana ngana nsomela bango bilamba te. Na pesa bango bilamba te na uti voyage. Grâce à yaki awa, on pesa sulia pamba grâce à ngamu no pesa ki yango. Elo nyoloba. Esa ba boutique leza yanga te mena zande kone fo sunga ngai. Elo nyolo. Ma prophétesse zo pesa mbongo na zande kona yo. Leo so kwenya ya okipe yo. Donc Canada so pona mbongo mana pesa ma prophétesse. Na se paye te pour la prophétesse. Na zo pesa ngo pesa vie na ngai. Et puis c'est mon argent. On pesa nga raison un jour. Prophétesse zo ozo kumisa ngo pesa nga raison un jour. Okine ya nini? Donc yo zo nga pena bonga te. Oh. Puta maman frère mususu vraiment. Mbongo na ngama ko maison ya ngama ko. Parce que to bando kabola, na bando pesa comment tout batamukila to sali ne son dimokate. Attends, le bilan pesa 230. On se dit au manika dans jardin de la ngana obakisa nyonso équipe ma prophétesse. Tabloana na comment y a déjà mais maman a fui on a incarné volté. Faut pas s'en attendre à travailler c'est individuel. On travaille na individuel. On travaille na ça individuel pour rôle est tellement ma casse donc c'est ma bien pour na PC pena ba biloko malax ba nengeni bien ko incarner rôle wana. On peut s'en aller 2 semaines kaka. Comme on appelle comme on a pitch. Omoni ba commandement na wana. Oeza groupe noté. Luka groupe oluka bato ju 2 semaines. Nga lokwa na tie ba on a casting c'est que na moni ba capable. Muto jouer bien té. Té azaka. Oh, té oui yesu na filmer. Oh, a jouer té. A jouer place on. Qui osa complexe. A ko jouer place on a té ngama lobia. Ti ko betela nga boye. Na ko benga no we. Otila nga makielo zo betela ngelo ko nga banzoto ngeza na kutu bien té. Ta keba na yo Nina sabe na kuna makanisi na zo batina sala ndenge na zo msandeni ponye na za akude ya lele. Nana bo. Otila makielo bzu. Ah nini? Nana zi. Nana simi. Okite. Nana zi mademo. Yana? Ah papa. Oh mais il faut n'ayeba. Pour aux amis belé belé mo bangana sala zo to sembele belé. Tango sumo za c'est frère c'est mo za nani? Hein? Non tu sais manani. Saka na ngati. Nazi ya mibali 100, nazi ya mibali 200. Nana zemi na. Mwana mwino.